doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Na 5 minutes na biso ya édition spéciale ya lelo tokolakisa bino bakulu na oyo ba créaki na PPRD oyo kanamba créaki lelo avec Fachi Béton bakomi batu oyo bakomi utile na kati ya mboka na biso. Bakomi même collier ça ba congolais bana oyo bazaki ko traîner na balabala ko kata batu ba machette parce que donc Kela César quitté Minerva lem susu donc parazana courage atinda mwana me mbongo ezali ko zanga soki batu bavai na coin 5 bakomi 10 20 bazana boule nini ba koma na ba faux boule oyo akosala batu mabe tokolakisa bino bakulu na oyo bakendaki na Kanyama KCC basali musala makasi 20 000 tonnes ya maïs a pembe na oyo jaune oyo boyebi ke etindaka penza ke ba lambelaka bato ba moteke ya moto ya malamu donc fufu masangu donc 20 000 tonnes et kozala produit par les Kuluna na Kanyama KCC. Ezali vraiment récolte moko record. Il y a maïs wana où ils allaient entendu dans le prochain jour donc na Mikolezo il y a 20 tonnes wana et kozala livré pour na surtout ba soldats et puis na population oyo ya mboka na biso eko aider parce que boyebi na masolo tozalango ya carence ya maïs ya mboka na biso avec 20 000 tonnes parce que à chaque année donc production ezalika ko mata année wana les cas ezali so ba 4 000 siko to komi na 20 000 tonnes ya maïs oyo ya pembe na ya jaune donc salami na ba kuluna oyo ya bana na biso ba abandonoki na balabala na Kanambe donc fachaye ko récupérer bango atindi bango na service national donc vraiment na kati ya Kanyama KCC ba produit 20 000 tonnes oyo ekozala inondé kalaté na marché na biso zali record mondial na lobby historique donc vraiment ba kulu na lelo ba komi utile na société na biso ba komi pe ko liesa batu donc avant totie la bino yango tokotiki la bino pe bolanda bande annonce à partenaire Nabiso. Donc restez connectés sur Reclebois Original. On revient tout de suite. Poisson dans la mbisi pe ya mwana te haza minere te haza mukolo toboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine bazali susu na ngulu bazali susu makayabu brochette otobengi kamundeli mayebo to biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia se mambo galaxie tozosala mpana bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais galaxie mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te
Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Codiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Codiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Codiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, quitte appart, pichuki tenge, toazo pesa appartement na kati ya poto, solution monani, ozana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichuki tenge appartement, osala location ya restaurant, obenga quitte appart, pichuki tenge appartement, ozana posa ya événement, o défilé de mode, o ba mama ba roya réunion, o soki nini, pichuki tenge appartement quitte appart. Ozana besoin ya louer terrain. Oh na banda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichuki tenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau quitte appart pichuki tenge appartement. Numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na quitte appart pichuki tenge appartement. Olingi ko sala achat ya lupangu na poto, ozana Kisasa, ozana Ngola, pichuki tenge. Baki tenge ba ebele me wana quitte appart. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
coiffe avec sourire, coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. Bilombo Bolandi, ma partenaire na biso oyo ba renouvelaka à chaque fois donc confiance na bango esika na biso donc sikoyo tokolaki sabino ndenge to yebsaki bino na bandeli ya mission na biso donc ba kuluna oyo ba keneki ko sala musala ya bilanga na Kanyamaka CC donc ba produire donc production ya 20 000 tonnes oyo eko inondé 20 000 tonnes ya maïs ya pembe na ya jaune eko inondé marché na biso donc pour vraiment et contribuer na carence oyo ya maïs oyo ezali na mboka na biso donc to tiki bino na ba image botala bino mo ba kulu na musala basali na Kanyamaka CC donc restez connectés sur Clébois Original pour la suite de nos programmes. Il est parti du néant à son arrivée à la tête du service national en 2018. Des 0 tonnes en passant par 400 000 et aujourd'hui, le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik annonce une récolte fructueuse pour cette saison agricole. 20 000 tonnes de maïs sont annoncées en moins de 2 semaines à la prochaine récolte. Une moisson exceptionnelle qui va non seulement inonder les marchés mais aussi rassurer davantage le militaire, policiers et leurs familles. Il n'y aura pas de rupture de stock. Ces centaines de milliers de tonnes de maïs blanc et jaune sont l'œuvre de bâtisseurs, parmi eux d'anciens Koulouna, devenus de bons citoyens de la République, encadrés ici au centre pilote de Kanyamaka, c'est dans la province de Olomami, sous le haut commandement du général Jean-Pierre Kassongo Kabwik. Nous nous attendons pour rien que pour Kanyamaka, c'est parce que le maïs est plus prêt. Nous attendons une production de 20 000 tonnes. Ça sera la première performance enregistrée, mais pas la dernière. D'ici 2025, 40 000 tonnes de maïs seront produites au centre pilote de Kanyamaka CC, sans compter celles d'autres sites comme celui de Lovo au Congo central. C'est non. Vous voyez, il y a 3-4 ans, il y a 1000 tonnes. Aujourd'hui, on est à 20 000 tonnes. Avec comme projection de 40 000 tonnes l'année prochaine. Pour le général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour doter le service national aussi bien de moyens financiers que des équipements, notamment de moissonneuses, batteuses, engins lourds et de tracteurs. Le service national prévoit aussi de s'étendre dans d'autres provinces du pays et organiser d'autres filières, telles que l'élevage. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Au salaire, au c'est vrai, au